Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. C'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Bonne année na bino nyonso partout dans le monde entier bisika boza. Mais nangi na bisayo ekenge fait l'homme. Ekenge fait l'homme. Batwa se fait la bonne année. Bonne année. Bonne année. Mbula sika. Obongo mbulo bobeta ya sika. Mbula sika. Mbula sika mapate zaka même couleur. Mbula sika mwe chanzise nango mapatate. Mbula sika mabeleza kaka mabele ndengeza. Mbula sika ba bazayi bandoki bazaka bandoki. Mbula sika ba songi baka ba songi. Mbula sika ba miyibi baka miyibi. Mbula sika batalokuta baka batalokuta. Nangi na yebisa yo ko se livrer te parce que to komi mbula sika. O kendolia na n'importe qui, o tambola na n'importe qui, o zo ba divertir no komisa bango ba décoper za mbula sika ba olia yo. Et loko ye simba kate na 2020 omoni bato a mitema jalousie wana bato a likunia o balinga ba progresser te basai na nzamba likunia dans la 2021 il faut ko kabwana bato mususu 2021 boya batu nyonso ba jija yo boya batu nyonso ba mona batu ka lisumu ngala église na biso linga boete pasteur na biso linga boete surtout biso basai na nzambe biso nde to jija ka batu nakute na pasteur moko azo bisanga bi na uto tala ndeko moko mais na boyi kofanda pona kutie na mwasi na zo melave na me pasteur wa di boma Yesu kuta bongo la mai vigno il fallait condamner Yesu to boyi ba pasteur a sainteté et hypocrisie yo melaka 20 melaka ta église na yo komisa ba sœur nyonso bandimi na yo basi na yo to lingi ba pasteur a hypocrisie te na 2021 ma sœur mon frère 2021 kotamwa na ba hypocrite te so pasteur na za hypocrite longwa la yo to boyi ba kama ba hypocrisie so koza mosala nzambe tika na mosala nzambe to boyi ba pasteur ba politicien ba pasteur ba politicien to boyi to te ya Yesu to lobela Yesu nangi na yebisa yo 2021 échanger dans mon mitema batute kotambola na n'importe qui te parce que toza na 2021 oya batamia le ton na mayele nangi na yebisa yo kokomisa moninga na ennemi na yo de côté à partir de lo sélectionner entourage no sélectionner la famille na yo sélectionner la musala na yo mutu nyonso baliaka nete o mutu nyonso bamelaka nete o ennemi na yo eza oya ndima kote oya loba no mabe oya zoluka vi na yo ebeba 081 375 27 nonaka ba pasteur ba hypocrisie ya double face to boy bino